S'il y a plus de 143, merci à tous nos abonnés. En tout cas, abonnez-vous massivement. Continuez de me motiver. En tout cas, merci. Si y a Nabino Yangoyo, Madame Cynthia Nazaka, Wana, c'est le temps que je respire. Tant que Nzambo peut s'en souffrir de vie, tant que Nzambo peut s'en makasi na nzoto ya koyaka ko marché nabino kozala nabino elongo en tout cas Nzambe wana o azobatela biso azali lelo lobi pe libela na libela aosala biso grâce à Nzambe. To kumisete ndeni ni photo kumisae. Aujourd'hui on va parler de l'apport de préservatifs. Martinez Fongola Matoyi makasi yoka. Merci en tout cas na news ba opesanga chance ya olandanga. Merci na ba news ba na bandaku. En tout cas Irsila. Onani bo fungola matoyi ba news ba olandanga. Bo fungola matoyi boyoka. Rapport à préservatif c'est très important. Et ça si j'ai mon auto sola ki ngo na débat na biso talk show version Capage télévision. Pour qu'il y ait une Capage télévision émission moi qui toko talk show en tout cas ba débat et ba jeune. Bon mon agnon sur les anakati. Toko kende tina ba mambo classe. Toko kota na ba université. Toko débattre surtout quand na talk show en tout cas. Merci na ba landangai. Merci na ba nyonso. O ba landanga partout. Nabi ke bolinganga mingi, nabi ke nazala nabino, excusez-moi. Nana bombo na kala mnoko. Chaque tongo faut moi aller na bien ezala. So boni em so e bousculer pour na bombo na mnoko. Merci pour Bolandanga mingi nalinga bino makasi dasia nalingi bino makasi ba maman bazo partager ba maman en tout cas bazo partager ba élément nanga ba maman bazo commenter ba maman bao aimer ba maman baza penza likolo nanga ba maman bokosa nanga vraiment plaisir à trop nzambe ya pambola bino boza ebele nzambe azala na bino nzambe asunga biso elongo en tout cas tous ala toujours ensemble mingi bamona préservatif lisumu mingi ba fille ebele bamona préservatif soni non tongo linga déjà biso pe salamela biso nga pe ton okolo e salamela nga petit sikona ki mukolo e salamela nga na yebi ki connaît tout non ya ka tout ça l'échange ba waza pour nga bo kominase ba pe baza contre bo kominase mingi ezala soni oboni ba mibali bazala jamais na soni. Moi, mon bali soit alinga ilo préservatif. Maman, papa, aoyela yo. Mais mingi no beta c'était pour na basi. Binombo mi mazemi, binombo kenda ba. Bisom to mi mazemi na bichanga. Bisom to mi mazemi, bisom to kenda ko avorter. Bolim bisanga parce que c'est comme ça. Bisom to kenda ko bota biso. Moi, mon bali azana ina tina wana nyoso te. Moi, na mobali abanga ka peut-être maladie peut-être encore kufa nango. Infection donc et englobé maladie mais biso basi bozana tangi la bino maladie sans préservatif zemi sans préservatif liwa kokufa sans préservatif kirtage auto beni avortement sans préservatif tala biloko oya biso basi mais mibali maladie kaka pour jamais obota jamais memazeni jamais donc biso de toi vraiment na charge wana makasi ya komi batela le fille tout se protéger. Moi si aux adolescentes, aux amukolo, yeba que préservatif et un avantage et belé. Bato ba non là tango 5 bottines, 6 bottines, 2 bottines. Ba pena ba bon tonton. Pour ba battre la abisso. Parce que ba fille mususu basi mususu zakaka, o ngana kokango te. Il faut tchango dana mutuno faut kokango. Il faut qu'on mise plaisir nango. Ils étaient que na otindo ke ko sala bekobo, non ke ko tindo parce que nangonga o na temps oyo etinda marasute o ke sala kobo te comme na mutu. Mobali mususu oyibiso moi je supporte pas les préservatifs te. Alingio te c'est important. Pourtant yo zoazemi au kima makasi. Tant yo ke kirtage yo moko wana. Tant yo sala auto médical yo moko wana. Tango yaka docteur akoba na ba université o azala moi médecin na kati do ba comme ça ba pire nanga surtout comme sensible na quartier so comme moi docteur moi zawa ozo imaginer que tu traiter malaria te yo suite ezaka kuna moi pilule to éviter na bossa na solo mususu stérilité surtout comme tanga oyo préserve soko sali sans préservatif ben inconvénient ezala wana te. So, tu bota, on a censé à se protéger.
parce que tant que on a aboua kalibanda ezalo kuta ko boua kalibanda mso ezali na kati. Donc il faut que se protéger. Na couple pe to mona ngo ba maitse ba isa biso na couple pe to ko se protéger. Et ça très important. Moi ça auto bota poni ba kabola poni au corps risque aux sous deuxième zème. Pour biso ba sa moto na lobite ke yanga na moto mo ka kapasha ramonter. Na autre exemple. Oko landisa le lobi do moi na bota mais après 6 mois na mususu après 4 mois na mususu non préservez-vous et ça te que lingi mobilité pesa te que lingi moi c'était oso se préserver dans couple peut-être que c'est problème sous bolingo bobo éviter ba grossesse o bolingi te wana ba benga indésirable oui yaka na boyo kana été wana parce que dans couple vous allez on a chaque fois vous vendre à chaque fois et ça c'est que soit aux amis copain copine vendre pas la bango copain vendre pas la bango voilà même sur bobi boss bobo tate bien sûr beaucoup qui quand même ko supporter mais sur vos anda moi au supporter tendeni et surtout sur un bal ya mila donc tant que vous na whisky wana so lem sur moi moko na zane di banda boy oyo kwela donc il faut que se protéger et à tabouter bo balanité bo se protéger bo balani olingo boya des choses indésirables wana bakangayo aucun hôpital ils veulent soit ko so e bo maka o bande ko saigner lokuta soza marié c'est protéger na lolenge wana mais a auto lo bela pena ba couple en général il faut qu'on se protéger sentiment 5 minutes il y a 10 minutes et risque et bébé ça va vie na biso et risque et bébé ça va vie na biso bana basi le lombo atmusuba ça basi suba comment ko regretter tant aussi ça fait sentiment et quand on a raté parce que ezala nango ato salita après 2 mois so ngo sala salara ato salita après 1 année so ngo sala salara et conservant biso basi même ba mi bali parce que ba mi bali suba ka ça non là non beta petite non beta akasi so beba te bino ba chérie no beba te observez ka ba mi balo bazala a ki toko mobulu tala kaka 2 ans après nde ba koma garçon ça mignon hein basi à côté 5 madusu papa yomoko 4 madusu papa yomoko obeba kaka mama 3 banzete à robinho hein nzete à robinho na pese bamboto titre album na boaki non nzete oye et pas dans kaka wana ye et pas dans kaka wana ye et pas dans kaka sont préservatifs ndeko mwasi ndeko mobile na ebitelo on 25 na kiti pona te lelo na sia na makambo etali apport à préservatif to bando zo ba duplex non do benga ba médecin to ko évolue na ba minute na biso mais to bengi médecin aye avant pour ngato na hotel bo maka aka pa chez bo mona pe bo grand motassan grand motassan bien sûr na cause à grand motassan mais la lingi yo ozala motassan na lingi yo moi si on a ganga ozala motassan exiger yango ezate ke o achel te bachel baleki biso bana ndako na esprit bachel olata yango okolata yango atolingi mobali nyo ezate ko mbai nanga te tokela yango soni te bébé préservatif mobali aozan estime makasi epa na mwasi aozan estime makasi epa na ngai na sepelaka na mibali ozala pena anga remorke boye chéri préservatif biso ko baloba te omoni ye moka atako yo komi ka na extase ye mo akela teli et ko salo mabe mo boye po na yebi ba fille ko ala telenga moni nga chel te à protéger et à se protéger. Donc déjà vers la fin de notre motivation en tout cas. Merci Bolandinga, Angola, Brazza, Paris, Londres, partout. Et j'ai la conviction que non, que nous avons 1 million d'abonnés. Pour quand motivation nanga so ba timbelika ke capacité télévision et on a tranche nango moya motivation. Combo na usia plus de 143 batwa oya ko s'abonner massivement parce que ma teya ya ndenge na ndenge za na kata sia a ozoidete nzambe ya lola apambola biso boza ebele bolanda biso en tout cas bo continuer ko se motiver bo continuer ko là ta préservatif. Partagez cette émission, mettez ça sur internet, abonnez-vous massivement, que l'Éternel vous bénisse et que la grâce de Dieu nous accompagne. Ceux qui nous ont besoin de l'obité, Tokoya et Souko partagez la vidéo dans la Katia Sia, plus 243. Bye, à la prochaine, au revoir. Ou bien plus encore, en nous envoyant un mail sur cassiboutique@gmail.com.
La Jaqueta Women's Blazers. Faites de choix responsables, audacieux pour être élégante et stylée en choisissant la qualité. Femmes, notre marque de blazer, la Jaqueta, renforce votre confiance en vous-même. Désormais, vous marchez avec assurance. Chopez les dernières tendances avec notre ligne des vêtements qui propose aux femmes un vestiaire de vêtements beau, durable et accessible. Passez vos commandes sur WhatsApp, Facebook, Instagram ou encore sur notre site web et nous vous livrons partout dans le monde. La Jaqueta, c'est la qualité des tissus, de confection et des services. La Jaqueta Women Blazers, le meilleur de femmes.